osikate na pembeni kaka wana misusu nde na Bethlehem place wana Joseph possibilité ezali ke ye mutu alibusa développaka cimetière ya mama na ye parce qu'il avait beaucoup d'argent, il était trop riche na Bethlehem. Mais oleba okunda Joseph na Bethlehem te. Joseph ye bana na ye ba okunda na bele ya biso ya koko na biso ba Shechem nde ye bakundaka ye place na Josué bakundaka na bele wana na bele ya Ephraim. Mais na bele moko etikali awa ya Bethlehem kaka wana c'est pour dire trois places. Shechem place wana bakundaki nani Joseph. Mais siko Bethlehem place bayo kuna Rachel kaka te. Job osotanga mukanda Job kosuto kolobela ngo Job pe azaki mwana ya Bethlehem ye pa kundaka place wana. Ezekiel osoyoka prophète Ezekiel ye pe lisusu kaka place wana lisusu oza kolanda ngai. Eske olingi sikoyo tolobela makambo ya suka to olingi tolobela Yusuf carrière na eto seven parce na benye Yusuf kombo ya Joseph kwa mizima unakuta benga Yusuf eza moya bana Israël kuna ba langue na ba ya judaïsme ya ba hébreu. Joseph signifie Yusuf. Donc on a appelé ça seven siko ya Joseph parce que on veut mutu po pesa seven na yet. Yeah, mais siko okopesa en même temps okufa ki wana mona ki ba descendre de mon seul mais qui c'est quand Joseph akufa. Na Joseph akufa ki tant ba kondi. Bon, yo bo rappeler sur désordre wana et pasaki wana mais ngana na base na sina pesi no ke désordre moko et pasaki wana na ba kundi Jacob. Oza kobeto Joseph, tanga kufana siko bana nani oyo kanda siko ndenge. Oh, merci mingi. Na mokana apocrypha. Et ko pesa histoire très bien. Bible peut confirmer en lisusu que tant Joseph akufi à part des ordres ya bana ya Israël qui bande konewa banga yiki akosala baoni ni revanche. Problème ko ya ko lekawana. Tant Jacob akufi, Joseph akufi. Roi lisusu akufaka. Roi nani? Pharaon. Tant Pharaon akufa ki fallait mwana ya remplacer. Mais mwana baboma na banani? Na bana Benjamin na Gad na Dan. Na bana Rachel, n'est-ce pas? Sikoyo. Soki papa azate mwana ko remplacer. Roi akufi ki e Pharaon. Mwana yebe fala remplacer na kiti mwana ko azate. Ne ba ekozwa mwana ya Pharaon. Koko ya Pharaon. Oh, koko ya Pharaon wana papa na ye nde yuno baboma ina banani? Na bana ya Dan na Benjamin. Na Joseph. Nicolas et moi ça Joseph. Même petit wana ta ko miro à se souvenir. Merci maman Ali pour la dikambo yeza très capital on a tout raté. Ba ko sala été petit wana bien bino bana ya Israël bo maka nani papa na ngai. Bibi ki bino siko bisani ni. Bikoki. Pour nini? Parce que ring ano puissance pouvoir na bino zaki couvert na sima ya Joseph. Siko Joseph sidinki Fuili. Akufi. Déplace on a koyoka petit wana ko à reconnaître bana Israël ata mokete sino que revanche na eta na ekoki. Sapu déplace on a bana Israël petit wana Pharaon wana. Parce que Pharaon signifie roi. Titre Pharaon va pesa wana nyonso za kovanda kiti wana. Donc c'était roi. Pharaon signifie c'est un roi. Roi wana rappelé que bino batobani papa na ngai sikoyo ko ya ngai. Déplace na ayeko zobana Israël anika kibango. Apoyempa kibango. Asalisa bango babilanga sans kofuta bango. Asalisa bango ba pyramide. Nde ono yoka ke bana Israël bazaki na Égypte esclave pour 400 ans. Hey! Alléluia. Alléluia. Les désordres oza koyoka ete pona nini bana Israël na Égypto ba égyptien bazwaki bango ba esclave pendant que bazaki esclave te bazaki ba immigrant ba nyongaki bango parmi ba cause première cause babomaka mwana bato ya Pharaon et puis mwana Pharaon wana babomaka akomi mokonzi puis tourner c'est quoi se souvenir la histoire ya kwa ubena papa na ye et puis sako. Alléluia. Alléluia. À part ça, la raison c'est Zali, mais oh, il y a Joseph quand on retourne tout autour de la vie à Joseph. Parce que ça, la recherche, il faut faire attention pour bimater quand on a marre nini. Dans les cas où on défend des thèses, sinon le doctorat va poser la montée. Alléluia. Alléluia.
olinga koloba likambo avanda pesa yo nanga nalobaka don moto soki akufi don valera moto eza nango lisusu te bo valera moto soki akufi misala na yo osalaki yango wana moto ekobikisa yo to ekobikisa libota oyo eza na nsima babenjamin lefete ya koboma yango wana moto eza kosala ye te bafutisaki israele nyonso naa nakoki kokotela bana israele te nakoki kokotela motu moko te quelque soit degré na kimpepe oza na yango epai ya lempresa yo na émission oyo ya la vérité soki tokangi foti na yo tokolobela yango na lolenge moko biso nyonso mpe ntango kii tokoki kokwea benjamin batakaki bongo batata mosusu basalaki ne mpe mabe te kaka na ntango moto wana akufa soki azalaki na bamoyen ya bato baboyi kobotela biloko na ye nyonso bazobosanaki tata wana atiki bana atiki mwasi estce tata ngo mabeni asalaki mpo baya kobotela biloko na ye wana c'est vrai kasi bon sikoyo na peso parce oyo eza émission chrétienne tokendaka toujours na bible eza malamu mpe koapuye bamakambo na baexemple biblique roi Saoul ntango azalaka na bokonzi azwaka bafamille ya bato abomisisaka bango oza kolanda epuis ntango ekoki ntango akufaki bayaki epai ya mokonzi Dawidi bafamille wana koya koloba ete o mokonzi Dawidi tomoni eloko biso tokoki kosala te mpo ozongisa biso justice na biso yango wana bajuge oyo baza kosalaki injustice na batribunal makambo bakofuta eleki meme bambongo baza kolia partout au monde okende ya des juges epesaka mbongo epuis boma na yo botola na yo avocat baavocat bakomi meme sa yebi neke vérité eza na likambo te epesaka ye kaka mbongo makambo ekosila bazokanisaki ntango baza vivaki mambu mamanisi me eya kolanda bango awa roi David baye kosenga ye pesa biso bana nyonso ya mokonzi Sauli wana Saulu akufa kala bana bazofutaka nyonso wana pesa biso bana na ye nyonso tosala nini tokoboma bango unique moye bokoki kozongisa biso justice parce que tala makambo asalaka biso na ntango papa na bango asalaka nani azalaka vivant roi David atali kokoso eswaka ye pasi me oyebi roi David makambo asalaki nayebi ete bolingi bofuta penalty to bolingi bokoma satisfait na injustice oyo basalelaka bino mpe na kopesa bino yango kasi ngai mpe nasengi bino faveur moko kaka Jonathan ngai mpe ta balinga baboma ngai abikisaki ngai na libota na ngai yango wana ngai mpe bopesa ngai faveur nakopesa bino bana nyonso ya Saul bosala bango nesi makambo nyonso bolingi kosala kasi botikelanga nani Jonathan na libota na ye parce ngai mpe makambo ya malamu mama ya likambo nayebisi yo bien napuya yango na verset biblique oyo baza kotiela ngai te bakanisa toza kosala aventure awa nzambe apambola bino place oyo libota ya Jonathan ebiki likolo ya malamu basala me libota nyonso ya Saul ekufi likolo ya mabe basala yango wana yo otuni ngai eske mpona nini bana ya Israel kati na Egypte sikoyo bazonyonga bango oui makambo bakotela bana ya Israel ezali te c'est parce que Benjamin na grand frère na bana ya nani ya Bila bamontaki mwana mokonzi ku sans permission ya nani ya Joseph bakendaki koboma ye bango na semeki na bango basalaki complot wana mwasi ya nani mwasi ya Joseph azenati babomaki yango wana likolo kotangisa makila wana bafuta yango na Sechem memema Jacob wana na punir bana ne oyo Ruben Simeon na Levi sans permission ya Jacob akendaki kotangisa makila likolo ya Dina sans permission na yango wana alobaki bien na mokanda ya Genève 50 eza wana ke bino naza komodire bino yango wana place oyo tozali bana Israel fale bafuta yango na Egypte parce batangisaki makila en dehors de ça parce que bazwaki mpe mwana na bango ndeko na bango petit frère na bango Joseph batekaka ye mpona atanta ya kotangisa makila mbongo wana baliaki bon ezali combien 20 dollars metala 20 dollars yango combien yeko 20 francs 20 euros 20 mbongo nyonso baliaki baye kofuta yango likolo okotisa nini Joseph na Egypte bango baye kofuta yango lufeti moko akafuta nde yango wana keso tingo bamosusu basala mabe te keba bamosusu basala mabe te ya solo mais soki basala mabe te bao basali mabe bakoya kofuta yango nde ya place wana yebiso bajuge ebele na mikolo oyo pesa biso tosala boye tosala arrangement tokweyisa famille wana tokweyisa bato wana tobotola eloko na bango totrike information balemusuni me bana na bango bakofuta bakopandre bango
Nefu koye chele che. Biko chebem, chebem, chebem,